Likambo ya pasi pema wayo esalemi na côté ya Uganda botuna nini garde du corps moko alembi ba impayement ya salaire abomi ministre national du travail et puis si passe makasi mingi bokozo ba détail na mon édition ya lelo boye ba peke mokonzi mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki bongo na mobange ya cérémonie ya inauguration ya ba résidence estudiantine o ezwa mikuna na université pédagogique nationale cérémonie salimaki mokolo lelo mercredi 3 mai 2023 na présence ya batu ya ndenge na ndenge bazalaki sur place. Alors mbote Kinshasa, mbote Brazzaville, mbote bana Congo bisika nyonso vous allez kolanda journal télévisé on lingala facile to fungulango pona ko kita rapidement et pas wapi mokonzi mboka Félix Antoine Tshilombo ayambaki bongo ba journaliste kuna na Fleuve Congo Hotel na cadre ya journée mondiale ya liberté de la presse lingala facile petikali simate zalaki sur place bozo ba détail na reportage ya Emani Chimbumbu. Banoko bondi melangake ba monde entier chaque le 3 mai et zalaka bongo journée mondiale ya liberté ya presse. Noko pona ngobo e baken na République démocratique du Congo mo bange na cérémonie et salemaki na cadre ya journée mondiale ya liberté ya presse et salemaki nde na Fleuve Congo Hotel sous le patronage ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Noko na ngabo ndi melangake sima ya entrée ya chef de l'État ils allaient une place ya hymne national et niatama avec un pacte na idéologie pe ba discours et yaki kolandisa manandenge ya 2 fois te kasi simba pe kangake ba discours yango et niatama ki pe to monaki président ya CESAC Christian Bosembe pe na batu mususu elongo na ministre ya communication Patrick Muyaya noko ye pe na tourna ye a exposaki kitoko na miso ya chef de l'État na ba invité na ba autorité ya ndenge na ndenge oyo bazalaki wana kasi yebake thème ezalaki nde liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Peshi Tasuka et Zalaki Tangu, chef de l'État, Fachi Beton Kwantombolo, les garants de la nation, Oyo Azwaki Malobapo na kosa discours na ye, a rappelaki ke depuis Azwa pouvoir na bokondi na ye, alobaki ke akoselebraka kaka journée oyo na ba professionnel ya média pe na likambo mususu chef de l'État soulevaki asengaki na assistance va garder 1 minute de silence pour na ba professionnel ya média oyo bazali ba victime ya liwa na makambu ya ndenge na ndenge oyo ba agresseur ya République du Congo ba salaki bango pe chef de l'État a continué à exposer na ye akoloba likambo ya nettoyage na secteur ya média réorganisation na paysage médiatique et salema pe lisusu abakisa gili kambo ya kwa assurer sécurité ya ba journaliste na promotion ya exercice ya liberté ya presse nyonso wana ebetamaki dada apesaki merci pona ba avancer et salema ki pe likambo ya promulgation ya loi 009 ya 13 mars 2023 oyo elobeli liberté ya presse tala yebake 30e anniversaire ya journée mondiale ya liberté de la presse na République démocratique du Congo ba professionnel à média ba sepelaki parce que ba partageaki pe ba solaki na chef de l'État ba yokaki ayokaki pe lisusu ba recommandation o epesamaki à travers exposé zalaki match yango à suivre kuto ekosa yokani. Sima ya koyamba bango epa ya mokonzi ya mboka na biso Fachi Beton boye bake ba journaliste bazangaki malobate na cadre ya journée mondiale ya liberté de la presse ba regisaki na micro ya Lingala Facile na o etali journée ya lelo ezala makambo mibale oyo ba professionnel ya média oyo tozali tosengeli koloba ete guerre oyo eza na partie est ya République démocratique du Congo eza ezosenga mingi na ba professionnel ya média ezosenga mingi na ba lobeli parce que okoki te koloba bilobaloba oyo eza mboka République démocratique du Congo oza pe kaka te mopanzi sango oza pe mwana ya mboka donc esengeli na oyo Patrick Muyaya ya lobi esengeli na professionnel ya média ayeba koloba oyo ezali bolamu mpona République démocratique du Congo akoki te kopesa elobeli na ye na monguna mpona kobundisa Congo démocratique à travers mosala oyo ye azosala na oyo etali mokonzi ya mboka na ndenge pe alobi namoni aza moto apesi alingaka lokumu mpona bapanzi sango
pour Papanzi Sango baza bongo 4e pouvoir ndenge balobi na français. Donc esengeli na biso pe kopesa biso moko le valeur to pe limemia na o etali musala o ya biso po ke liboso na ndenge te bango bayi politique batosa biso pe tosa musala na biso ndenge elongo bani. Loi Mouyaya ezali loi moko ya malamu. Pourquoi? Parce que ezali loi oyo et permettre biso de vivre démocratie. Mais aussi na loi on a ce qu'on bien balobi ici sous ce qui nous azali lésé à occuper ko saisir ba tribunaux de droit commun, donc justice directement. Donc c'est un peu contradictoire tant que balobi musala ba journaliste il faut na katia rédaction balobi sous que le baté que journaliste wana wazo travailler na rédaction akendeli bosso ya bazuzi pour bazuzi pénal. Donc bazuzi on appelle ça la sanction et batinda ka batu na boloko. Donc ils en même temps bapesi biso na gauche bazo retirer na droite. Donc de ce côté là na moni gouvernement sali moi erreur muki mais na robena moi erreur parce que gouvernement tika on dirait vigilant, on dirait bapesi biso vraiment confiance au to senga kité.